chaque Congo ayo pesanga mbongo na maboko 500 $. Batandi na balabala bozi boziana 1000 $. Manda 1000 $, nganga ba kotikela nga 500 $. Na tuni chaque Congo ya nini 500 $ oyo. Chaque Congo nga bimi na porta le pango ndire bazula na ba. Makambo mbongo ezali nini? Makambo komi disperser boye, tozo comprendre rien. Ayamba téléphone te. Et na moni ndeko moko Bendoson tangi bozi boziana, Redi Amisi, Mbilia Bel, Manda Chante, Bamiyibi, Bendoson, yo salaka nini lelo. Mbongo ba pesi transport pour na orchestre ya. Yo adresse azo na posa yo kozwa mbongo transport pour na orchestre. Fallait yo kozwa, oza na orchestre te. Oza na orchestre te. Botika moteur mabe, lelo bo diminuer pays quoi. Félix Azoba, il faut respecter Redi Amisi, Banzembo azana ngo. Il faut respecter Mbilabel, Béanga, Nairobi. Il faut respecter grand-père Bozi Boziana, Banzembo de A de A Z. Ngamando, koute ngana musique. Et là, on y a menacé biso ndengo wana. Facilement comme ça, on menacé biso. Et puis, nous avons eu dans matanga. Nzela mboka bongate. Nzela mboka ona Congo eko bonga. Au nom de Jésus. Sur le vina même Félix Azoba, ngana za traître. Na sana ekop nini. Na sana eli soni Paul bagengana za traître. Na même na parquet. Ngaza na parquet yuzmasia. Pesa biso respect. Ningongo na biso defa wa kanango. Ake nango parce que to yibi mbongo. Ozana ba preuve te ozo ba ba kamata ningongo ya biso ba pesa yo. Osala kango. Donc ba et tout ça va dirigeant pays. Bilongi na bino wana ba mba on soutien. Et ba koza ba camarade na bino te. Ozo diminuer culture o boyebi que le internet ezana ma bebelo sali voice o maîtriser le côté. Ah nazoba au nom du Seigneur. Nazoba na komba Yesu Masia. Arrête de Pierre. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Ozotu na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yangonde nzambe. Yaba bilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo. Toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci
beaucoup à tous les chevaliers de la plume de l'association de presse en ligne du Congo, APELCO en sigle. Encore une fois de plus dans cette belle émission Face à la presse, une émission conçue par nous les professionnels de médias en ligne. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'un des artistes musiciens bourrés de talent au nom de Koumou Manda Chante. Avec lui, nous allons essayer un peu de développer à ce qui concerne la thématique des détournements des fonds qui a été loué pour l'obsèque du général Defao, à qui je dis déjà salut Koumou. Ouais, bonjour mon frère. Koumou, quand même, à Longola cache pour que Boyeba. Koumou, première question, Zali. Pour un respect. Pour un respect. Et puis, première question, Zali. La manière où Boyeba n'a général Defao, quand même, Batoubaïba histoire. Bon, merci pour la question. Na personnel bandegonyo sur baya batiki ba occupation na bango. Baye pour sauver intérêt ya mboka na bango Congo, ya mboka na biso Congo. Na pesi bandegonyo sur baya mbote, na pesi na société bango ba bonane na ndenge toza na plateau. Merci. Motuna na weza motuna moko très bien. Ngai na kutaki général des fois on a kata musique na Congo. Et puis tant on a yé bandal, je pense que na botaki courage ya pousser na pemene na ye à l'époque azo répéter na makanza. Alors, l'approche est facile. Liboso, toro mone azo na njili pa ya bakulutu na biso ya Bwens, que son nom repose en paix, ya Bwens Pakufa. Awa na njili pa ba Toussaint Bwens, to kutana na ye, aya rappel na serge musique to kutana na ye. Mais na ko kangama na ye bena bien na wenge. Tango na koti wenge. Donc, koyeba na ngana ye, habitant na ye wenge. Merci beaucoup. Selon ba rumeur tozwa que général Defao azalaki moko ya ba partenaire ya wenge pour soutenir bino ya mso mambo bilamba ko pesa bino ba orientation. Si parce que azali na leki na ye moko wana na kati ya na kati lisanga wenge leki na ye o ndeko na biso Adolphe Dwengezi. Oui. Adolphe azali leki na ye pire petit na ye. Alors le gars Adolphe pas na ko basap vie na ye pe mo basap donc a comment plusieurs comme ma vie na ye na kati pe ya wenge pour ne déroulement on ça à l'époque comme rolatana de on. Donc, merci beaucoup à tous les chevaliers de la plume, encore une fois de plus. Koumou Tokoti na vif et sujet na biso. On va commencer quand même par l'actualité et puis te rechuter à ce qui concerne les Bana Hockey. Actualité, ça pour imposer biso $25 000. Tolingi toyeba $25 000 au ezo lobamake imiko. Union ya ba musicien congolais bolier. Oyo ba besoin $1 000 au bolier wana source nango eza ya wapi. Bamisuba lobby gouverneur, bamisuba lobby ministre de la culture mais yo moko za témoin oculaire source nango itaïwan. Bon, merci na mutuna na yo, il les a kati ya mboka ya boye, musique taba talentier, musique niveau ya ba kombo ba grand maître Franco, musique niveau ba grand maître ba seigneur Rochero Taboulay, musique na mboka ya ba papa Wemba, musique ya mboka yo na biso mon frère. Et la musique mogo et matsabiso na et matsambogo na niveau makasi. Et na senga l'état merci parce que ba dirigeant ba sali biso honneur ba kundi général des fois on a honneur parce que là pour la première fois on a côté musée na moni ninga ba sali décoration vraiment ba kundi des fois on a honneur ya osana. Pour na motuna na ya $25 000. Tongo ya mercredi chaque Congo on a 8h30 à Benginga. Alors binanga manda gouverneur azo yamba biso na tuniye wapi awa na ndako na magampane ngabimbe bongo bolobi on la hâte comme ça bon na combat gouverneur na respect na yeti pas gouverneur na kutana bandeko et avant na ya na tuna ki na téléphone na lobi est-ce que ba famille a des fois au pe bazali alobi oui noko na bango azali na ndeko moko comme les Chirac ngabi oui na bi Chirac parce que na zakana Chirac na grand na général de Fao Nicolonio soto na fana ba na zaki déjà content na ya. Et nous avons solo ya kati ya imikote nazalaki membre naza membre ya imikote parce que imiko zaki association ko salamaki na kata mbuka oyo mobutu mta créer kango mais nga naza membre ya imiko na mboko lelo te parce que imiko za rasute bon na kokoma to koti pa ya gouverneur na moni famille de Fao na moni pe ba musicien na moni kulutu nga Ser Mbilabel na moni kulutu nga Redi Amisi na moni kulutu Moussou Jado de Cambodge président Dio Salemba à Chaka Congo to fandi Adolphe abenga na téléphone. Même si vous avez gouf, au so combien nga bina sina combien. Adolphe parle ndibiso, aye. To sol la gouverneur, bato bazaki na parole au gouverneur, na mis assistant na Blaise Buyeye, bato bazaki na parole balobi na gouverneur. C'était oyo
Redi a mis sa betaki ezalaki Gouv tolingi to yembela defa on a place des artistes. Tolingi to betela la musique na place des artistes. Famille Pesengi bon oncle des fois na biso abi biso tolingi pe na makanza kuna famille Sengi pe big star betaka chaque jour. Comme tu connais là pas général des fois on a famille Sengi et pas gouverneur pardon tu connais na moi. Et maintenant famille Sengi ba kunda des fois on a qui sentent gouverneur arabi en tout cas ne toile na moi lelo cimetière na nécropole et ça na ba musicien nyonso ba jagi biso na mboka à l'époque ba qui même na papa na loja ba boyaki ba jagi biso à l'époque ba qui no la même question ba comme cimetière na ba ça na moi qui coûte mais gouvernement boyaki mokonzi na mboka awa depuis tozana bino mokonzi a reçu botalier après ça transport ça est obligatoire te mais en cas cinéma ko ya symbole Santini Ngobela gouverneur na biso mboka après ça biso transport et to kabola gango ego na deux membres de la famille na 8 personnes to to kabola gango ego transport et merci parce que Santini Ngobela batu ba yebite na kata Kinshasa ou na kata Congo azali nani na musique Santini Ngobela zako mutali mutafana na tabule ya saki ba production ya papa tabule Santini Ngobela azali mutu azaki producteur ya Carlito Lassa o la sambela nzambe pona Congo donc ayebi ba musicien ayebi musique ya Congo. Organisation ya Imiko oyo tuninga wa bango mutu baza ba coordination ba keko beta mikanda na bango nde oyo esenga ki ba bimisa montant ya 25000 ngai na ba sœur ono ba bambila belle ba redi ya misi ba grand-père Bozi Boziana to yebaki na biso kutu et le côté ya mikanda côté na hôtel de ville to ba bimisa 25000 mboka oyo na kata mboka oyo loka bomoni boye tout le monde papa Wemba Kufaki bomonaki bataki podium ba orchestre betaki na bandi ngana bino to yebike na kata logistique ba bimsaka mbongo moko ba pesaka ba mission au moins $100 ya transport pour na orchestre rubrique wana ezanga raté soki mission moni na kufi ngai na participer na ba mingi ya mboka na ba kuluto ba précédé biso ba kufi o bandeko ba kufi nazaki moi témoin mo mebele mais na yebo mona makambo ngo tangu kinkesere mena ya kufike na kati makambo ngo bambongo etikala kana ba poche bato alors na baki na kozaka suite parce que ngai na kambeleo na zuna na église na ngana bima et puis na banzela ba deoi mbongo ya mowei ou bile matanga lera ngote alors 25000 bimi biso peto yeba na biso te to fani na biso ngai mutu tangu na kei na structure na sala studio esika moko na pauvre de fao que son nom repose en paix a on a 20 mai na kuti Chaka Congo na ba journaliste mo ya biso Kinshasa awa mi balé na kata studio musika te na moni grand-père Bozi Boziana ye likamuni na vie ono nzembo linga sa ma pona de fa nga bongo basoli yango te kaka boye basoli pona mbongo te basola pona koyeba ko benga banani bayemba et nzembo ebanda déjà nzembo ebanda et puis tout d'un coup ngana ye na kuti nzembo siko eza na bato oyo bakolela defa ote entre autres ngana bino il faut tout le monde ba kolo na mboko baleli defa o na zio audace na numéro na ngana bengi mama chala mona nazo pesa ye respect sika zali na tangi ko moni na nenga bien na bengi ye pona bana yo sœur to structure mo salami awa pona ko yembela ko sala hommage na defa o alobi manda abo benga na retard bo ndenge ni bo benga ngalobi na ko ya sœur ba to lobi nango aye ngamutu na bengi ser mbili ya belle na lobi na ser mbili ya awa to yemba defa yo yemina defa to yembela defa yo yemina defa mingi na featuring et vous allez bien au yemba ser abatu aye sans condition nzembo pe comme le étape ngamutu na bengi monsieur Félix Waseko na bina allo na respect kulutu awa to yemba nzembo defa o tinlenga numéro na yo go uti poto numéro na tinlenga ya Paris tinlenga numéro na Kinshasa on a bengi yo yeba ke tozo yembela defa a répondre nga bi na ndako nzambe na bango balelaka mo weite donc ako soki ku na yebiso yo manda yo ko na oyemba te donc ngana ko yemba nzembo wana te na ndako nzambe na bango baboy donc eningo lo bakenga na ko forcer te na sala ki participation ko benga pourquoi na sali ndengo wana général defa na 1991 na uti poto elongi oyo epola ki nyonso wagelanga ba mauvais sort ye mutazu benve na ye na 91 na misu ya Claude Montana Kabenga akamati benve na ye ya rouge
ba démarrer yango ba memenga pa na bango na kisantu bake ko traiter ngai elongi oyo bozomona lelo nzamba sala bikambo pa ba defa na zongi na église abima batsenga mafuta oyo babengaka ya cha na zwa kimia ya libela defa wana bozomona wana na fanda na Kinshasa awa général defa wana abengaka na Kenya na yo moins 3 fois na nzela ya producteur na Gilles Nsana. Donc pour moi na libota nanga na foyer nanga na libota na biso na ba entourage nanga defa comme un grand frère mobo. Donc pour rendre hommage à la salle qui fort pour Nzembo Simba et daki po na pesa ta ya ngai na motema nanga na place ndo moni makambo wana na ninge lekinde ngwana 25000 na fandika na lopango bomoni ato repetaka awa chaque Congo ayo pesa nga mbongo na maboko $500 parce que kuna ndeko moka sali voice na motema ya mabe na motema ya ko diminuer Congo na motema ya ko sisa ba musiciens congolais valeur lelo 5 continents et tala ma solo ya mabe ya boye ba musiciens ba détourner mbongo ba musiciens ba détourner mbongo ta Redi Amisi grand musicien na pays ya boye a détourné $1000 ya camarade na defa au pona nini biso na bino to ko ni masalite modèle ndengo batandi na balabala bozi na $1000 manda $1000 nganga ni ba ko tikela nga $500 na tuni chaque Congo ya nini $500 oyo chaque Congo nenga bimi na porte le pango ndire bazula na ba ya nini $500 oyo ya transport gouverneur mtapesi ya transport ya nini ya on a boye ko leonga bina ko simba ya nanango. Alors pourquoi sikoyo mboka ya boye ndeko wana mususu wana na ebite soki mutunongo yali adrisha tipo akeko sala voice ya kozala na maîtrise ya masolo o ya yebite biso ba manda to mona kayena ya Dio Salemba président Dio Salemba biso na respect envers ye président Dio Salemba to bani makamwa to salise to bengi batu pona nzembo po bango ya eka nzembo to bengi batu pona nzembo to convaincre ba Redi Amisi po ba poussa na pembeni wana parce que bilongi musona kata Kinshasa comme so poussa les gars ba premier bimi yango pe ba premier bimi ndeko wana akotanga ba kombo o aza na maîtrise moko te atangi ba kombo illégalement grand-père Bozi Ozana azoki na $1000 ngandi te so botuni na question web sabino Redi Amisi il avoue que azoki $1000 azoki ba pesa ke pour na transport orchestre na air beta na mboka o bandeko na bandeli bino esala makandengo wana papa na biso vient na biso Lutumba Simaro akufaki ba pesa ke biso $1500 na structure to yemba et papa vers qui ça vivant bon le tout na ba pesa ke ba orchestre tout montant wana po ba beta pour na obsèque ya papa Simaro ba pesa ka bambongo wana ezali te ba musicien ba kei na caisse ya mokonzi na biso ya ville Gentini Ngobela babi biso to yiba mbongo non mutakaboli ba mbongo wana ya li président Dio Salemba oyo na benga plus de 6 fois tangu Chaka Gonga pesa $500 wana pona tuna e pulutu makambo mbongo ezali nini makambo komi disperser boye tozo comprendre rien ayamba téléphone te. Alors le ngana za muta mungwa naza na ba rôle naza na makambo ba délai mako bebele parce que ngana bino to tala boye boye bi pa to uti naza salité te. Et na kata période na li manda chante na yembaka un point par na sistaka bino ba journaliste na sistaka ba ndeko nyoso na kata ba matanga et na yaka ba matanga parce que nazali muto na lingaki mboka na Congo na fana na poto te et déranger makasi na komona ke Félix Azekwa atanga kombo nanga petit wana ngai boye Azekwa kutinga na mboka oyo na 97 ba kunzanga meilleur chanteur déjà na yembaka na ba souffrance ebele ya ye na Kinshasa masange pesi contrat et puis biso ba manda petit wana na retirer numéro na ngapana et na moni ndeko moko bendo sona tangi bozi ana Redi Amisi Mbilia Bel manda chante ba miyibi bendo son yo salaka nini lelo mbongo ba pesi transport pour na orchestre ya yo adresse azo na posa oyo kozwa mbongo transport pour na orchestre fallait kozwa ozana orchestre te botika moteur mabe lelo bo diminuer pays quoi et tout ça va dirigeant pays bilongi na bino wana ba mba ensuite et ba koza ba camarade na bino te bozo diminuer culture oyo boyebi ke lelo internet ezana makabebelo sali voice oyo maîtriser le côté nazo ba au nom du Seigneur nazo ba na kombo Yesu Masia o tu na bimisi awa Félix Azekwa il faut respecter Redi Amisi ba nzembo azana ngo il faut respecter Mbilia Bel ba Beyanga ba Nairobi il faut respecter grand-père Bozi na ba nzembo de A de à Z ngamando kutenga na musique et loko ni ko menacer biso ndengo wana
facilement comme ça ko benasi biso et puis ne boyo yi bana matanga nzela mboka ko bonga te nzela ya mboka o na Congo eko bonga au nom de Jésus mboka o banzela ko bonga mutema wana nde ya bino botikango mboka eko bonga banzela ya mboka pe ko bonga tonalité za mabebo limbisanga mais et toucher ba bota na biso et toucher ba famille na biso et toucher ba ministère na biso na ba groupe batanga biso na balabala ndengo wana na ba valeur ngana bino tuzota na téléphone bozu boza na bo PC place baza ba grand ministère pays bolinga kufa po boya bonheur bozu boza na $1000 ko sala nini famille ezoki droit nango na l'état mbongo ba bimisaka na logistique bango ba dirigeant ya imiko mutu balobi bakabola batu mbongo na ordre moko dispersé solo bina na même Félix Joazé ko lozo banango ngana za traître na sana e cop nini na sana eli soni Paul bagenga za traître na même na parquet ngaza na parquet Yesu Masia pesa biso respect mingongo na biso des fois kanango ake nango parce que to yibi mbongo ozana ba preuve te zo ba bakamata mingongo ya biso ba pesa yo osala rango donc batu na mboka oyo toza na maîtrise tozo bo mboka na biso surtout côté culture na biso na côté ba comédien na côté même bino ba journaliste même na côté na biso ba musicien tozo boma to komi mbangu na ba nini et puis ngana zo senga famille vraiment basa l'effort ya kokota makambo parce que famille eyebi ke biso oyo batie na balabala po basambwisa biso famille eyebi ke biso toye na buzo bati et famille eyebi nini tosali awa na ye retard awa parce que faye toyamba famille na Sokoda po pesa ya nyoka longa abombaki enveloppe na cadre ya Sokoda bapesa parce que yanga kopesa yango avama tali poto yango aboye kopesa donc uti kuna na Sokoda famille utunza su moi eloko muke na droit ya kombo ya général de Fao donc général de Fao pasali molimo neza na kimia mboka ba honorer musicien nyonso ngana kombo ya musique na sengi ba musicien merci ba musicien nyonso ba ya ngana bino na kata mboka oyo tomoni ba matanga ebeleleki omona oyo mso koti voyage ayete oyo mso fanya na ndako ayete ngana bino tozotala boy na zanga ki matanga ya king kesser mener parce que fanya na vient nga papa Wemba azaki na douleur ya kosaka na tête to fana na ye ba oyo la king kesser na paidi pepe donc azolo la débat ngana bino bandeko oyo bokomba aigri na yebi succès za eloko moko terrible nga yango ndalingaki succès za soki bandi pa moko le silaka kanda ile bisaka batu makamoko et puis oyeba te que succès c'est sili quoi yoko mona kaka naza na succès mais c'est sili kala quoi bo fingi batu basela loka bambonga kala bo fingi batu totala kabino kabo là biso zo travailler kana kata pays et puis na discipline bo tika comme mboka oyo na ba continent nyonso ke mboka oyo mboka kitoko lokwa mboka oyo ezate mboka eleki mboka oyo ezati yango biso bamanda tofanda mboka oyo puis très bien quoi mitema na biso ezala malamu tozala juste moto mayele pena moto mayele biso ba Didier Mumengi ba Evariste Bochab bato mayele ba ba place ko placer ba mo grand frère na yo bozi na yo wase quoi ko lo bana pe ah vie makamni ni rien o ko tandaye na banzembo ebela za nango na makambo ebela za nango na kata pays oyo ça est dérangé lilo ba ona ko lo basu ya bien ya malamu ya ko bisa bino ba congolais o botala biso o botala ngai frère na bino leki na bino ya na bino chanteur na bino ya mboka et déranger biso so bo moni to ko sala na ko sala eloko yo ya li droit de réponse les alika de mabota na biso etalo bi oh moi na zo na boyibi mais nzoka boyibi na bino ti esika mbongo ebimi to sala te bato coordination wana ya imiko ba yeko kabula biso ba yeko pesa nga mbongo 500 oyo na tuna asa bimi to benga na ba téléphone ba yamba soute voilà donc je pense que contribution na makasi na famille Chira Goyebi abandaki démarche à Sokoda bon mon PCA nyoka longo et lelo noko na bino azaki na kata ba réunion to sali na bouve boyebi to sengi bino la direction hôtel de ville Gentini Ngobila excellence Kulutu to sengi bino merci matangeleki très bien modérateur avec moi bunga bunga yo présenter yo et pas yo présenter directeur ministre de la culture et pas mais sinon na bonzambe des fois aux agréments motama là mon musicien nyonso ya Congo à l'élite des fois ils ont déjà témoignage moko oyo et ça lit très bien na ba yo bozo bunga nzela bo bungisa makamna bino sala nzembo na yo sala kanzembo zana orchestre na yo biso zaka awa zana orchestre na yo ba ko benga ka pe yo ya ko zo transport o ya ko beta orchestre ezate ba pesio eloko moko to luka ngo fraudement poser na droite au komi ko tanga ba komo ba tout facile illégalement monsieur parquet na biso za yeso to mo kuna ta outi prison mon frère Richard outi prison
kulutu na so sala ruto akangisa bio na makama be ko lakisa batu misapi ko lakisa batu misapi et puis waze ko la mukalo ba manda baza ba catégorie na ba batu ngona non na kota prison te na kokota ka prison te na zanga ba nzemo na misa mboka o confirmer na za diplôme na nga meilleur na kata mboka on a betra ngo tolo te parce que zaki makama nzamba pesanga et boye na mboka o bokomba misa bokombo dimina ka batu na retirer ba numéro na nga na ide kilo na mino nyonso wa bosalije wana ya ko kondisa musique ya Congo biso musique ya Congo biso to souffra na et kilo bo sala nyonso ko kondisa musique ya Congo na retirer ba numéro na nga na ozaka na bino te boye bo to so bazana bino mbala mo ya lokola bombe ko beta quoi voilà. Merci beaucoup, l'artiste Manda Chante. Vraiment, Toyo qui exposé, mais je ne suis pas quand même celle, Nana Sanga Azakuna, Aza chargé de communication au travail, Kana Manda Chante, na Banaoke. Et puis nous avons Nadia GD, je crois que Nadia, tu peux avoir quand même la parole. Pour Nana, peut-être pour répondre à la question à chevalier de la plume. Mais toi au moins, si tu as une question pour que Bandeko Nyonso, Baza, chevalier de la plume, au Boza déjà la question, au Tombolika Moussapi, comme ça. Micro moko eza awa. Tu sais parce que le micro eza musiko le kaka wano télé nos micro tu poses ta question après Nadia. Voilà président, moi j'aimerais vous poser une question. Moi j'aimerais vous poser une question. Et là qu'on y ça la que ceux qui artistes à Koufi, il faut qu'il y ait un problème et bima. Vous êtes déjà aux Arabes grands et en boka oh bandi musique les lotés. Est-ce que binomoko after bamatanga bon kakabo qui est na source te beau découvrir que banani basala que ceux qui artistes mon pas Koufi il faut qu'il y ait un problème et bima. Ceux qui y a mbongo te ceux qui y a boé pour bamakamono tout monde akango li susute. Ngai na banzi mko liboso batangi komo na ngana makama boé na zaka ngate mais na zaka minga assistant parce que moi so muta Koufi to yaka. Les des fois autour na souci ya rozala sika mo likamu ezali pour tout l'ensemble. Zaki dispo to yaki. Mais sinon ko lobakeo ndenge nini ka kota ba artiste so mambe samboé oui ba corporation na biso soit ba mutualité na biso muteza na moi makamo ya moi muke mabe mais na direction générale lelo ya société droit d'auteur modèle président José Razo dirigé je pense qu'à ça na pouvoir rebelle ya ko yeba na ko coordonner makamo rebelle na discipline et puis na bola munyoso. Mais sinon, je n'ai pas parce que mon tarot tika la date, bisous on se trouve les cas. Mais au Genève, il faut quand même bien. L'État qui a pessimiste sur l'onaïe. Mais bien nous beaucoup de désordre parce que belé bayara wana pona makamakouli dia kambonga mawe. Voilà. Merci beaucoup. Tout le monde me connaît bisous azana. Aux micro c'est présenté comme on a combo ya chaîne. Merci. Bon fongol le micro hein. Maïta volume. Merci à l'artiste qui a déplacé son dossier pour les avoir touchés, même pour les donner le pardon. Question de la besoin de l'AIE, étant musicien, ce qui beaucoup fait, pratiquement, et on est de ça. Pour le monde à la culture, par exemple, la presse, beaucoup fait le monde, tout ça, l'association de Saint-Simon, de Taï, de Légué, il a contribué même la famille. Quand on va déclarer, c'est beaucoup fait, pour contribuer à la tête, pour qui par la famille, et ça va voir qu'il y a un coup à l'État. Et puis deuxièmement, même les gens qui ont tout ça et tout, on dit la personne quand même éviter pourquoi. Et puis même on dit qu'il y a à répondre à tel moment ils ont juste là et pas là. Bataille va comme on a mis aux aides, vous avez des lots et toucher même beaucoup. Pour reconstituer mon ami le temps par les 5 pour un bon moment, mon attendez de l'île c'est pour bon moment de sauter. Est-ce que vous pensez pour s'analyser tout le monde ne pas le gouverneur gentil de Blambaka et puis il va citer comme on a bien marqué vous s'engagez là va bien marqué pour une conclusion bien topé pour moi les arrêts sanité. Non, motuna elle bien, motuna liboso. Motuna moko simple mais tant to sangana ki awa na ba musicien balo. Ngana le ton bloc musapi na lobby est-ce que ninga to ali awa nombre na biso belé to ko ba 30 ou 40. Tu as des fils qui montent à mon côté de la pour te payer dans la famille. Comme ça, tu as un ciment et un normal. En tout cas, tu vas répondre à l'État au pays Sambongo. Soit tu as 30 000, 10 000, comme il discussion. Mais sinon, tu as tout ça les locaux, ceux qui, la direction de l'artiste à Koufi, tu as montant mon besoin de tout ça et ça la contribution à la mission de d'abord, Yango. Et puis la question à Mibale, où est Touni? Oui. Oui. Nous ne sommes pas salis. Tous à salité. Comme moi, Bimi peut pas salir Bisso, mais tous à salité.
na émission le bateau bakotala tout bakomona que oui bozi na za salité Redi Amis a za salité maman Mbiliabel a za salité donc bakoyeba ke mbongo wana bango ba mission bakana ko zona côté mbongo wana na logistique o esalamaka ba pesa ba mission ba transport po ba mema ba orchestre ba sala hommage na kati ya makambo nyonso ndenge ezalaka tobeti na bamatanga bapepe kale tobeti na matanga ba King Kester Menea tobeti na matanga papa Wemba ya papa Simaro tobeti to makambo wana eza juste yebani lelo ke kosangana na moya lelo yebaki ba musicien mama Judith Nadia mama Nadia pardon yebaki ba musicien lelo basangana na bango mais siko ba danger za nini yo muto zo bebisa ba réputation ba musicien oyo kosangana ba tout facile ngona c'est ça le problème. Il faut en avoir position na pe mananu ba mission ba sangana parce que yo soko ye kaka bombe ngana ngana mona ga mutu moko ta musunga manda bona le makama boy mais Adrissa a outil prison kasi d'ici la modèle nini wana et yega mdabimi akeko tanga akoko sala voice pour diminuer donc étant mis na 5 continents ya monde pour ba diminuer Congo donc a diminuer Congo quoi nzemoni ya sali na pays yo pour nous diminuer Congo ya boy Congo ya ba franco Congo ya ba tabulei Congo ya ba wemba mboka ya boy bo diminuer ngona makama mikende ngona ko ba détourner mbonga matanga des fois on a qui assister à 100% l'état n'a biso assister à 100% ba musicien ba yoko assister des fois à 100% bino moko coordination bo zumbongo na ba ya na bino bo sangani bo kaboli bato na bandenge na bino et puis bo tanda bato pour ko salir bato nzamba ko juger bino. Merci beaucoup. Il y a l'un des confrères Zana Simakuna. Ce n'est pas sur Télémé à Nina ou le Barapé sur le micro. Ce n'est pas ça. Comme la question, les gens qui ont posé à répondre, les gens qui ont posé à répondre parce que tout ce merci. Presque merci beaucoup à tous les internautes. Ouais. Je me présente, je suis de l'RTNC, musique à touche et dimanche. Pour votre information, ce que Manda Chante venait de souligner tout à l'heure par rapport à 25 000 $. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Redi Amis, à marteler à moi, à l'obé. Moi, je suis papa Wimba et pour la logistique. Alors, une question de curiosité par rapport à l'artiste Manda Chante. Félicitations, 50 ans. Groupe Anaouki, ça évolue pour l'instant. Et en deuxième lieu, question à Nazaki Naoué en tout dans Nenge Potopoto Zali entre Bino, artiste. Est-ce que Bino Moko soit chargé d'obsèques sur une Bino à Koufi? Parce que, qu'on se le dise, quand le gouvernement a dit que ça à Potopoto Zali. Alors, Bino Moko artiste, vous voyez que s'en charger de l'obsèque. Il y a des musiciens, peut-être peut-être un musicien par rapport il y a les solos par rapport il y a des femmes. Alors, par exemple 500 ou 200 ou 300 ou 100, nous tenons ça et contribuer les gens à casse. Mais au Moni, les autres ont un témoignage de Johnny Hallyday par exemple. Johnny Hallyday a beaucoup en France. Pourquoi les familles les botanés fanatiques ne pas l'été l'État pèsera toujours honneur. Tout le monde biso l'État n'a pèsera toujours retourner na honneur. So le dit que non pourquoi bino mo bokunda raté to kosi biso toza na droite parce que biso peut toza diriger. L'État peut diriger à biso. Donc l'État tanga sala honneur na ye biso peut toza participation preuve. To ya kapona ko beta, to ya kapona ko l'ensemble. C'est comme ça quoi. Merci. Un nouveau numéro de Flash Info Magazine dans vos kiosques. Fifi Masuka Saini, plébiscité meilleur gouverneur de la RDC, selon le sondage Écho d'opinion. Jean-Marie Kassamba, le précurseur du nouveau narratif, en vendant une bonne image de la RDC grâce à sa chaîne Télé 50, honorée par un trophée de la cage du mouvement citoyen. La ministre Adel Kayunda présente la 4e revue du portefeuille à lire dans le corps de votre magazine d'information. Recensement et identification de la population de la RDC, Richard Ilunga déploie 6 soldats sur terrain pour accroître le rendement de l'office de route. L'opération de mise en retraite est une nécessité, une information à croquer sans modération, à inscrire dans le chapitre d'innovation, Perfect Télévision,
Une télévision de haute définition qui gagne le cœur du Congolais. À lire également dans le corps de votre magazine. Édito de Jean-Marie Bassa, ses chouchous de la presse congolaise, parle de la désinformation comme un danger pour la nation. Dans le corps, l'éditeur principal écrit « Ceux qui fabriquent dans l'ombre de fausses informations visent à faire dérailler le processus démocratique qui pourtant évolue sans heurte dans un pays dont l'histoire est marquée par de soubresauts politiques aux conséquences que l'on connaît parfaitement. Le commandant Michel Ochoudi, injustement vilipendé, le chaise du salon d'honneur en voie d'être renouvelé totalement à l'aéroport international d'Ondjili. Tous derrière nos FRDC. La campagne Bendele Koyate, lancée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, apporte ses fruits. Le nouveau directeur provincial intérimaire à la direction générale des douanes et assises DGDA de la province du Haut-Katanga s'imprègne de la situation générale. 24 pages d'informations générales, 24 pages de connaissances et promotions, 24 pages qui fait de vous roi d'infos pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Restez connectés sur le www.flashinfo.com. Question monsieur Otunengo batso ba fan batali babibo Otunengo pourquoi parce que na répondre nengo tant basalaka makambo ya organisation ya matanga wana l'état mtatsa ngo pemene ke ba artiste bakoya ngana ko yanga moko na yekolela matanga oui mais ba mission nga so ba yekolela peut-être moi 100 ou 200 et ça va bien pour le transport ba benga ngo logistique moko za juste o esalama mais golobake biso ngo dozanga volonté déjà maman question ndengona maman ngaza Niclé, il y a des volontés vraiment ezalaka vraiment. Mais l'État a la place où il y a dirigé Bisso. À mon avis, pas si Bisso volonté de l'ande on a Bisso puis à la bon. Tu peux savoir quelque chose à transport. Et ça rappelle motivation. Et ça rappelle déjà calculé. Mais bande ko basali mabe, bango mo basali na désordre et pesi mabe ba connoter ba combo et ba mususu pour ba salir kaka batuna na combo satana. Merci beaucoup Armand. Bonjour. Sur ma table générale, les acquis gérés par le ministère de la Culture, d'autres locaux. Ça, c'est ma première préoccupation. Deuxième, le ministère de la Culture, c'est qui 10 000 $ pour couvrir la réunion sur la table. Parce que Unico, Bongo Bakendel, vous n'avez pas gouverneur 25 000. C'était au nom de quoi? C'était pourquoi, au fait, voilà. Et en t'entendre dire, c'est comme si des ordres, c'est la même niveau à Unico. Ça veut dire Unico, on a créé des ordres, après c'est d'une manière dispersée. Oui, il même pas, on va dire, on va aller sur 500 $. Adrien Chatipotipo, Azam membre à Unico, il n'y a pas d'aller dans un groupe WhatsApp, et filtrer par message au bino artiste. Vous avez sur la Kati. Nga déjà na katu ba lobaté na za na kata groupe. Vous avez na kata groupe. Na kata groupe ne mona. Donc abimisi azali voice devant Batuno sur la kata groupe. On a que non 25 000 $ au président Ado Sassouaki. Akena ki yemo na groupe Batu, parce que on a 4 mots et ba kaboli. Alors, ça veut dire c'est que Adrien a besoin de coup. C'est pour cela que la question fait appel à Moutounango. Donc la question est la question bien à Kouloudou Adio Salem. Il y a Moutagana au bout d'un gouverneur, il y a Mbappé Segembon. Alors, on a ce qu'on a coupé, on a été na bengue na téléphone pour na tunae. Donc ça n'est pas de lancer Jean Mbappé à rappeler à péter. Bisous na Moga Oyo, tu sais que na papa Papa, on bengue na 9h. Si même 12h faut rappeler. À rappeler péter. Il y a des balabio au président Imiko. Ngana na Imiko té. Pour Imiko ils allaient sauter. Soit qu'on renaître, bah on s'allait en Osiko, bah organiser en Osiko. Mais le président qui m'a dit intérim à ça, mais il fallait qu'il y ait une discipline. Tout n'a pas de question. Il y a ça parce que fallait quand même penser à un bateau bayembi na 50 ou 40 de personnes bayembi à ta transport à pas appeler ça bango appeler ça bango. Fallait penser à un il fallait à ça la communauté de communiquer na ma comité mo ba solo là ba pour biso ngana yé matanga ya général de fao na kombo na ngana famille na ngapo agi grand frère moko juste ngana kata organisation na zete na lungo makambo na kala depuis que liwa ya King Kester menea po batayela kambongo e monde ba yeli mbongo
Adriche a koseli nga makambo alobi ke nga bapesa nga $1000 pa ina kangi le koso moyibi moté mabe yango wana le kuta yango wana et so na bina venger ba okanga or nga lokona na yezu ba venger voilà et question musono tuni président Dio Salem a mieux placé à répondre pour yé mutaka na ozambongo kuna biso zelaki mbongo te nga mama dans sœur nga Gisèle na zelaki mbongo te po to pour na makambo ozambongo na yaki pour na ozambongo te et famille yebi na compagnie ba on ba démarche ni pour bazwa ba mbongo po za juste il y a bien un transport, il y a transport nini et puis abimi na yega otuna ye awa pena na zolo ba ça dit mulangi pena pembe. Merci beaucoup Armand, expression. Bonjour. Vraiment merci beaucoup à qui se a posé à mon concert. Pourquoi Congo na yo et Bini na faire détournement $25 000? Je la question à mon concert pourquoi Congo na Bini surtout Congo na tamoni makasi que détournement $25 000 donc Congo na Bini pourquoi Congo na Bini Congo na Bini batu ba amplifier makambo wana et ali Adrissa tipo na kulutu na biso wazekwa alobi ke biso de Zimbongo ya matanga ya defao sans à vérifier nga na mona ki ya yoki na mboka awa obeta bisiki na ye na talenga bio ya muto mayele mais ce que nazo comprendre mayele na yango kewa parce que mayele mboko comme on dirait mayele ko ba français ou même mayele ko expliquer kama bebele belo ka ba misaka na bango ngando na ebité il faut muto za na mayele juste y na place azana na pays lelo faut ba ko couvrir ba kombo ba ndeko na ye ba collègue na ye alors ko za rapide te kotanga ba kombo na biso ya ko bimisa biso o surtout soki ndemo leki mbongo mingongo na bino kangama ba langage ma bendengo wana et tala ndenge bozo yiba mbongo boyibi mbongo kuta matanga bongo banzela mboko ekobonga banzela mboka oyo ekobonga bino zaka na poto biso zaka banzela na biso Congo ekobonga quoi ekobonga. Merci beaucoup, conseil. Bonjour. Volume. On vient de poser cette question. Cher concert, s'il vous plaît, il a déjà répondu à la question. Téléphone à répondre. Ngai naza na problème moko te na wazekwa. Wazekwa eloko esalinga mabe na ba tenance na yero loba ba petit wana et ko sangisanga na groupe bato balakisaka mikolo na mboko ba misapi. Na sepela ki déjà te pinga na petit na yona tazo ba ningo wana. Ba responsabilité na na pays oyo yaza na ngote. Parce que na mona musique na pays oyo ya moni ngote quoi. Donc aza na droit te ya koloba ba biloko wana ngaza na problème mona été. Na mona ka ya koma okanga mana vesi maro preuve na ngana koloba na yebu to na 15 billets awa to zanga 2 billets to na Uganda pesa nga 2 billets na retour na ozong sila et na ozong sila yo manda zo ndambo ozong sa problème yati na za na problème mona été problème na ye makasi ya lika ka diminuer ba musicien minene na Congo ba bozi banzembo za na ngo ser na ngai Naomi bozi banzembo za na ngo wase kwa za na ngote wase kwa ki pesa banzembo kwa papa wemba lelo wase kwa nzembo les amis Félix wase kwa oui oza yene na nga nzembo no ya nini fimbu banimateur mbasala bien nzembo no ya nini donc comme même batu singana kingo na mboka on dirait o étouffé batu bambila belle baza ba ténor ya mboka oyo ba redi ya misi ba nzembo bozi ko lo baté grand père bato lo bakana été kolo ça y est donc naza na problème moto na base quoi mais na milongo lipa na ye parce que na moni aza na kanda alobi oh non voilà simara va kufa lugaki chibala pona makaba mo non neti ngai tant papa simara kufa na kina goma na groupe to kina kinita et to kina kata communauté organisation te oh baliaka bambongo non faut pas avoir cet esprit là de keto c'est pas bien quoi. Merci beaucoup amis internautes, je crois que ba chevalier la plus mignon sur Tozawa to comme na 8e question to ça l'effort na 10 to s'arrêter parce que to tenir compte pe yangonga Titan. Bonjour Koumou Mandachante. Bonjour. Peggy Titan le parallèlo. Ouais. Fimbo la Fimbo.
Koumouma la chante, n'a pas un éducateur de masse. Pourquoi il n'a pas un bon parce que les copains d'or mettent ma chanson. Au tout cas, l'on met la mission disait pour mon côté, ils ont lié la bêtise. Oyebi Yomoko, général de FAO, Batamo a traversé, il loba et l'Obama. Mais le moro yaki, yo na bakulu tunayo, na bandeko na o misusu. Likolo ya mbongo bolingo mana memo yaki. Étant qu'un philosophe, parce que la vie n'est pas dans le jeu de la bonne le lot général de FAO, au bien ici qui sont à presque, je vous merci. Si vous autant les autres défendre, aux autres banaliers, na Félix Oazeko, autres autres à Combo naïe, il y a comme on les a impliqués. Les lots, la mission comme les bois de Boligoté, les capoyambo, le général de FAO. Nous sommes dans la montée de la Boligo Bimelabino. Parce qu'il y a d'abord famille n'a pas si autant que monde a bino bandeko na ye on dirait bolingo ezate pour expliquer bisoni ni peut pour expliquer famille question na ngeza famille des fois est n'a pas cité on a déjà liboso avec ça parce que famille des fois on n'a pas cité on n'a pas cité et tu n'a pas cité et bandeko bon au moni quand des appels au monsieur Zabembo paya mais na kati ya kanda makamusu ebimaka faut kosala effort ya kosaisir yango lelo bamisien babomani te bamisien nalingi boyebaka bamisien bazobomana na Congo te bamisien bazobomana na Congo te coordination ya imiko mutu ekei kosala événement ya matanga po basala musique na salité tala bazokoma détournement ya mbongo ya 25 000 bamisien badétourna mais non pourquoi grand-père Bozi a détourné 2 500 000 n'a bien $1000 Bozi a non peut ça respect na respect donc tous allez bien ba mission la humanité 2 ou 3 personnes basali désordre pour nous salir comme ba mission na musique ya Congo 2 ou 3 personnes ba mission tout va bien ba mission la humanité frère film na film ba mission la humanité tous allez biso tout bien 2 ou 3 ndeko Adrissa wana kena ba voice à lokuta na nini pona koloba ipo zo ba biso za na kata groupe ba voice za kuna ngala sala voice kuna tena na kata groupe wana et président adio kuluru na biso adio Salemba na Chaka Congo bango ba sala organisation na bango na mona nginde ko moko pa giona Paul Leperc bangonde bali ba coordonnateur ya makambu ya obsèque ya etalaki kondo kulutu de FAO biso to yebi eloko moko te bangonde balinga ko saluer lokola ya kotikela nga $500 mbanga ya kotikela nga 500 lokola ya kobwakela bato ayo kobwakela nga mbongo 500 lokola problème bata ndikamuni mutu ya kotikela nga mbongo alors Nathalie ti omoni donc bango bazaka soki bozana bango bazala ko ba bombe to teleme na studio nga na Ser Mbilabel azolebisa Ser Mbilabel Chaka Congo loba na Beda Show loba na epena tozana posa makambo Ser Mbilabel pazo loba na talenga bia ba Chaka oyo ba comme même ba plus que maître donc ba bombe ba comme ba bombe ba mission baza très bien film na film toza ini mais to pas meli ba to wana ba sali mabe ba ko se comporter nengo wana te internet ezali pona makambo malamu ya pona wana bondokiti wana bondoki bango wana ba baby sina ba na biso wana banani baza na ba niveau ngo ya biso na loyembo na banzembo na makambo na mbuka wanani bazo beta wapi ba beta wapi. Merci beaucoup, Jonathan Poutine, avant-dernier Gigal, dernière personne. Merci, Président. Président, comment on a chanté? On s'est présenté comme moi chaîne. Jonathan Sindani, Poutine de la presse, BLM Télévision. Question on a une naïba. Les banderoles, si nous au monde qui chaque Congo avec un ticket de $500 avec des aides de transport. Mais quand on a 500 000 mais pourquoi tant on dit que les amants ont eu un transport au ça il a été au bon moment où la ou soit déjà façon de défendre aux mis défendre par rapport à n'ayez pas le comme on a que les moments la $500 ou soit c'est vraiment les transport et à ça déjà dans ma soeur tous bête to liembongo pour t'expliquer bien que to liembongo té mbongo on ezali logistique mo ezala ba pesa ba musicien transport pour na ba c'est tout à la juste vraiment faut tout à la juste langage ko ba to liembongo pour na ko se défendre non
500 so nazaki nango parce que na maîtrisaki lisolo ya Chaka Congo te. Et le la bateau on a besoin de que biso le faire ba mo ba sec on a gardé yango. Moi je vis très bien là monsieur. Oh pour le moment ba so nga mo tete la ba na sa vie na la faire. Et ça passe pour na bon comprendre. Moi je vis très bien là, na vivaka très bien. Et on a boya kokota na makambo na bino wana, oya gauche à droite. Pour que ça ba opposition oka satanique makambo belé. Na vivaka très bien. Si on a gardé $500 wana jalousement, na le but que na mbongo, na muta mbongo. Na pas la passe mbongo. Mais na gardé comme pour regarder personnalité nanga que bato na ba toujours na mbongo pour na kosimisa ba touche. Voilà, on a gardé comme jalousement. Et ce que tu sais na tangelo yango parce que yom do mo mo présenter biso na suka. Na tangelo yango ko moko mibale isatu. Minai. Voilà. Merci beaucoup Jonathan Nijigal et puis Dimitri na Saint-Thiabo clôture. Déjà posé bon. Dis-nous. Bonjour. Question à mes amours. Pourquoi la Bosek, les musiciens, tout le monde a deux parties, et comme le voit la liée à commerce, la liée à commerce, ils ont animé la mauvaise foi ou comment? Merci beaucoup. Dimitri, Dimitri, peut poser question au point balayer Mbalamoko. Pour questionner dans le système. Dimitri Zoa. Non, tant que parce qu'il y a le pourquoi vous avez des dirigeants du pays, Satan a une cote pour diminuer le pays dans la musique. Sinon, dans l'ensemble, ils sont bien organisés. Ils ont un problème. Si vous avez un problème, oui, mais vous avez mais sinon, si vous avez une assistance, parce qu'il y a des témoignages, il y a des témoignages, il y a général des fois au comment on a il y a un Kabila Bilamba, et Belé, après ça, conseil, et Belé, à Matinga Bavion, Kenya, on a ça pendant 6 fois aller-retour, et Belé. Donc, dans un témoignage, il fallait quand même lancer l'effort, il y a un PSAP, Bolingonanga vis-à-vis à. Vis-à-vis. Merci, Bongania. Oui. Je pense que Naï, Nazaraki, Nabino, un studio, pendant 3 jours, je suis sûr pour tout ça l'émission. Et donc, moi, dans les années, dans ma tenue, il y a un monde qui est recevoir la caméra unique à UEP. Donc, zone, c'est unique. Bazongisa yango po ezate babimisa ngo batang mowe akufi de babimisa ngo so la poza ida bien ezaka loko moko be ezaka inyo moko ba mise basanganaka pour na force tous ala bomoko et puis to contribuer na kati likamba ngo so eza en norme so eza bien en ordre pour to contribuer donc ezaka te ouais je dirais que c'est et après voilà donc vous ne vous allez comme monsieur mon alingaka atunga vous avez qu'à sourire à mon parce que mon il faut une matin ça dans ma bouche. Vous voyez, d'accord, c'est-à-dire, ceux qui ont dans les sols, on dirait, nous tout, quand c'est le 10 ans, il y a vraiment qu'à répondre à quelque part, vous avez un souci, mais quelque part, vous avez ça, vous avez un procès en monde, vous voyez, parce que d'autres, vous avez des sur le monde, moi, quoi, les gens là, tout, vous avez un souci, parce que mon appel, dans la case organisée, il faut dans un monde. Voilà un bon et limité. Et puis, pour la reciter, deuxième question, ils ont l'occasion de mener. Il y a que tout le monde a fait un formateur, il y a un wingé. Les lois qui ont formateur. Donc, il y a M. Jean Boubal, a été une formation à la Naïla. Parce que les autres peuvent profiter de la montée, à part parmi la générale des FAO, pour expliquer ce phénomène formateur de la musique congolaise. L'école, moi, ils ont formé ou comment? Non, non. Parce que le rôle en Ghana, Liboye, na outil na ministère de la voix na Dewoy na chorale, na yembaki na chorale, n'a eu comme musicien, n'a eu comme chanteur na pays. Donc, na ba interprétation na royoga ba mikolo, ba chanter la mine na pays, tu mais minga na recope zanga na place. Donc, formation na jeune na chorale, na kurutu na biso autotika biso donc c'est le temps fou. Donc, ngana zo formation, na makama ba formation oyo yagono na yego za formation. Na mon école moko te pesa ba formation ba parina et pesa ba formation mais ngade za na mona kana nzamba sala ngo ndire donc na ina ngona ito so na coach na ko panza parce que na donc nzamba pesa nga nyoso a pesa nga ngo pera bo donc ata guitare so le sel monde on a za ka présent
Donc, on a une opinion que à faire formater on a musique au bino, ça la musique typique et ça la tête et ça bien zati. Formation ezali, le quoi besoin na kata ba orchestre boy. Le ba mission ba go de jeunes na structure autour ba banzemba vesimaro. Et belé ba niveau bazaki na on niveau ba komi. Ba mati quand même. Mais ngate mna go le ba mati pour nga. Ça dit bazui mateya à travers nenga toujours ça la musala bazui mateya maman. Mais ce comme nga ngolo ba ngana format ki bango. Na ko menteur. Voilà. Merci beaucoup. Merci vraiment. Dimitri Clotilde. La première question. Ma première question. Pour répondre à non, Michel Moussa Goyan Nengona au Talipe relation à des fois au Talitam qui peut ma casse penalty. Mais sinon on a ébissio Ngai, na misu ya Jésus-Christ. Ngai na yaki pour na yaka pour na mbongote, na yaki pour ma général des fois pour na mbongote. Mais na ébissio que mutona le bino azaki na kata coordination de tout na mbongo. Et belé ba la mbongo parce que na biseki bande mo migolo ngai manda na yemba ka musique mais na teka ka pemboa. Bato ba seka mo eta. Or na kata kishasa awa mutu na mutazaka na moi 2 ou 3 activités pour na ko survivre. Vous voyez, alors bato musu bazali wana asaka cop mon côté. Yango mo je pesa bango kanda bakomi na kanda ya koloba maka belé belé. Il faut moi cop mo kozala ata pa ya moi sinayo. Ata pa ba camarade na yo. Cop mo fezala so cop ezate o kosilera gaga. Yango moni auto na yo boni tsoke ko na bimite parce que ça 100 cop. Et puis na ma prophète ça 100 cop na yo. Merci beaucoup Dimitri. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, moi Dimitri Gongania, journaliste à Gongania. Nalingi Kumu. Donc quelques mots pour que cette chose résumé, il y a donc comprendre que comme de il y a comme $25,000 soit déjà par musicien par Yibito en quelques mots donc comprendre les lignes d'affaires là. Donc on se va là de lui quelqu'un quand on entend l'émission pour m'a été une chose boyer pour la bon voilà la première question. La deuxième question les Agnaïba $500 au temps de l'émission la caméra de défilé. Donc regardons comme misère nous posons l'Israël tout rien. Merci. Là, bon, on a un problème déjà. Motuna na ya liboso, eza première question. Résumé. Oui, merci. Motuna moko très bien. Le gars na fandi awa 25,000 mokolo bima na ere bima na yebite na zalaka pete. Na yebite na zalaka pete. Biso to yemba kaka nzembo. Tout cela qui tient mon colomatin et Robima, d'ailleurs des ordres qui m'acassent. Biso to contact qui tous organisé, to qui n'a pas bus aéroport to yamba mo ina biso poto yana. Mais des ordres les qui m'acassent, n'a n'engé yaki contact qui pe na morgue, n'a n'engé pimi. Des ordres les qui m'acassent. Mais ordre quand même, to yego mona na kati ya musée, ya biso. N'engé peut-être très bien, n'a n'engé mboka et pensionnaire. Mais 25,000 mokolo bimana ere bimaki biso ba manda ngamanda na yebi eloko moko. Et na zaka pe très traité. Mokolo monte cause la traître et ali cause la satana ya sakanati. Ya mona auto silika po kulutu nga bazoko bi nga na za traître. Na za mutu moko soki makambo bimi to ya kolobaka na poasa na banini. Ça na boyi ya mona motema moko. Donc makambo 25,000 ba gérant ya 25,000 ali kulutu na biso président Dio Salemba oyo Lingomba et Miko et Outiko Longolaye, sans bisson ba mission congolo, na union surtout solo là. Et M. Saragon a na carte organisation, M. Paul le père Gazagin na organisation Talabatuana. Nenge ba memi ta nenge ba memi et puis ndeko Adrisha bolobi azakape kuna. Ya ke koloba na voice na biloko yo azana maîtrise d'angoti. Yango na mema ki mbongo oyo pona la kisa Adrisha tipo. Ba pesa ki mbongo ya transport. Balobi na nga pona studio na yego yemba nzembo. Soki yo ba pesa ki yote, alors miye ba pona ni ba pesa ki yote. Donc okono loba nga ba pesa nga $1,000 na liembongo ya famille de fao. Non. Famille de fao eza famille salité te ba yebi nini nga manda na kata libota na bango na famille na ba. Et famille to sengi bino merci parce que e bandeliti na suka vous allez qui ensemble et puis gérant de fois on nga kei to sengi na bino pe ezala parce que gérant de fois oui azanga ki mabete mazaki muta pe. Voilà, et là, on a un ensemble. Mon ongle mataki, mon ongle de Konagi Po, Makamwandengo va pas me la rango.
parce que na bikolo nyonso babiso komoni ndoki belela comportement wana boyeba ke ememi musique na biso na kati ya Congo ememi biso baventurier or toza baventurier te et bino bakongolais boboya yango boyoka toza baventurier te l'obsèque nyonso même na kati ya baquartier omona bato basangisaka mbongo nga na oyo tokokufela mama bakamarade basangisaki mbongo bakongoli mwa mbongo batie bayo oyo ayo yango manda otali mpe oyo bango mpe batambolaki bakongolaki mbongo opesi mpe bango makambo matanga eza très compliqué logistique moto ekamati epesi bango 25 000 oyo bapesaki famille ezalaki mosusu biso todérange eloko moko ya famille te bango mpe na kati ya gestion na bango toyebi te soki odérange eloko na famille mais c'est seulement biso tozwi mbongo ya famille ya defa ote toyibi mbongo na famille ya defa ote toyibi mpe mbongo na l'état na kati ya Congo te bacoordonnateur ya mosala oyo ya kokunda matanga ya biso ya kulutu na biso defa nde baye kopesa mbongo na ordre moko dispersé oyo ememi na ndenge nango ememi lelo totosa musique na biso tolinga musique na biso tozala na kolimbisana toyebela oyo tokokomisaka grave mpona koamplifier toyeba na eloko mosusu tokokomisaka grave te sinon tozotambwisa Congo na ndenge moko ya malamu ata moke te awa na kombo Yesu Masiya nyonso tolobi mabe tosengi pardon mais na baye nyonso oyo badérape na retire balimero na nga mpa na bango malembe mpo bazali babombe moi quelque temps photo vanga bango ndenge wana. Merci voilà, pour moi la chance. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. On a déjà conclu. On a déjà que ma question est mais bon, répondre déjà. Le but est que on a qui pour la transport. Répondre na réponse na. Oyo ezali mbongo eutaki pour la logistique. Logistique. À répondre dango. Pesa ki donc hier boko tuna soki saka konga akobunga nzela ya Yesu na ye alors bakapesa nga 501 ou 500 kapesa nga $500. Na yebite bakulutu mususu nazaki ba bapesaki te et pour na nzela ekulutu abio salema na benga ye 6 fois ayamba te arapela pete donc pas de considération na kamata numéro na nga pe na retira. Merci beaucoup Manda Chantaza quand même président ya Bana OK orchestre cher ya fait Lutumba Simaro Masia production ya Laurent Sokoko otozoyoka ezandeni. Oui ezana projet mabongisa mbeba mingi na maboka nzambe ezana projet Laurent Sokoko est un grand mécène, plus de 80% de musiciens. Là, tu vois, et Aza Tata Yabana, un grand frère. Aza Makamnaï, Belém, Malam, Salaka, ils ont la musique. Mais na comment musique à Bagimbalo, Bissom Tozo Kende Buna. Et là, bon, ça m'enzambe trop Kende, là, quelques journalistes, c'est même Kende, Tozo Kende. C'est pour bientôt, ce qui février, 6 mars, c'est aussi la tête. Bon, ça m'enzambe, mais projet va passer à la Maboga. À part ça, l'orchestre a organisé. Ils sont très très bien. Tous les retard pour nous matanga oh il y a général des fois au moyen tout ça acoustique tout ça qui banzembo Vesimaro, Papa Wemba, King Kessere Meneya, Papi Tex, Nanga Mokomanda na saki 3 chansons Ibrahim, Socrate, Nanze Mozana Liberté na bandela on a combo ya Grand Mayas Gilles Vasimba. De tout ça là on peut passer mais sinon dans l'ensemble disque il y a Kondo Simaro, to ba to sala 6 chansons na ye il y a Yemoko et Sala Baba Kamnango et puis 6 chansons il y a biso ya groupe. Autre fin février ou fin mars. Mais sinon acoustique ezoki mota. To ça même sacrifice oyebi ke na tchaka tentire na mutu na kataki kovo kaka pona kolobaki grand frère akufi il faut na bimisa pena motema kolobaki to kiti drapeau. Donc bomoko mboka to ebanina ko makambo. Soko zali mutamayele azaka ya classe kaka te na mutu na koyeba ko placer. Sagesse c'est le batanga ngote na ba campus kuna il faut qu'on le replacer. Alors tout solo li quoi. Merci beaucoup amis internautes, merci à tous les chevaliers de la plume, c'était là face à la presse avec l'association de presse en ligne du Congo, l'association de presse en ligne du Congo appelle quoi en sigle. Je vous informe que la semaine prochaine nous allons encore recevoir nos invités. Boé bango kala troté ba invité au tozanango déjà. Ce lundi, ce mardi, ce mercredi, nous avons encore des invités à recevoir. D'ici là, portez-vous bien à la prochaine numéro. Bye. Michael Okamba,
Lokamba, Mike Lokamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.